Roi belge aye ana kati ya mboka oyo basala biso mabe belé. Un d'abord ndenge nani roi ye na Congo eloko moko amemeli biso na Congo ezate tozo souffrir lipe mati nguba kutu koloba na ote avant qu'il t'a même ana Congo faka senga biso déjà pardon et puis tango aye na kati ya mboka oyo il va qu'il marcher ba mboka belo ke ba kisangani oke wapi Merci beaucoup Ndeko Kabuya. Awa tozali na base ya Itaga ya Zandu. Bisika bana Congo basangana kapona kopesa banalize ya mboka. Pona mutuna na yo na kolingana manyola yango malamu. Ya koyebisa ba Congo mani boye. Peuple congolais ne cède pas à la distraction car l'elle est grave. Mais c'est le nous amène que des distractions. Alingi amema biso na kobosa na mabe nyonso oya sali na zela roi belge. Mais tu dis que l'histoire ne ment pas. Tu dis mais c'est Chilombo. Obengi roi belge na kati ya Congo. Mais tomoni ata eloko moko ya malonga te o roi belge memeli biso. Biso to kanisa ki roi belge na Congo pona kosenga ba Congo mani pardon na mabe o basala biso ko mo ba héros national na biso. Mais roi belge aye ko le bato bossa na le passé, c'est-à-dire anier liwa ya Lumumba. Amoni Lumumba eloko pamba. Yango to lobi na bango. Kokoma ya Philippe Awa et porter peuple atane loko moko te biso totikali constant na combat na biso parce que toyebi ke ata mukolo moko te roi belge a porter solution soki Philippe ayaki pona kosonga ba congolais pourquoi nous sommes agressés par le Rwanda atikali kolebela ngote et puis le loi siminzela akeli na est akeko zo kisanga la diamant akeko zo ba or na biso ya Congo akele ko vamesa libota na ye bongo biso ba congolais nani intérêt na biso ezali nini yango to sengi na bana mboka biso totikali toujours ferme biso totikali toujours constant ya koyebisa congolais ke tozala mayele ngonga ezali ya pasi toko bundele kolo pona kolongola mboka na biso na pasi na kebisi batu nyonso o bakoloba mabe pona excellence Muzitu na Martin Fayulu. La première des choses, nous devons avoir beaucoup de respect vis-à-vis à Bato Bazali Bosona Biso. Yozro bombe Muzitu, ozro bombe Fayulu. Ano 15 jours comme on a fait na Muzitu yenda kuna yo, mais yonde ko kenanda ko fa na Muzitu. Balingi ba distraire biso ngana uti oloba mwana mboka, balingi ba distraire biso na kadi o shabato IDPS na bato aner. Information on est pas na bango biso na kata la muka to ebelo ko wana te yango na lobby le président Eli Martin Fayulu accompagné ya moninga na Adolphe Muzito baza baza toujours bomoko kala mingi te bazo sala point de presse bango mibale ya ko yebisa ba peuple congolais ke bato wana bango mibale baza eloko moko boka bonezali te mwana mboka oyo baza koyoka wana na balabala na cité eza lokuta eza information ya bato ya aner eza information ya bato ya IDPS maloba wana ekomi bilana bango mikolo tozali ndeko bato ya IDPS bakolinga babimisa ba information ya découragement pour la peuple a se décourager pour na ba leader na bango yango na yebisi bino bande konanga boyoka biyoka yoka te mutu moko ko sabino te le président Eli Martin Fayulu na moninga na Adolphe Muzito baza eloko moko baza ko kangama baza ba résistant baza ko bundela komba mboka totikali na batu mibale wana bakobimisa Congo na crise batikela biso batu wana bavanda kimia batika ba distraction bango ba présenter biso bilan 2023 bango bakita na wenze bakende kota nde biloko emati bakisa ba prix batia social ya peuple pour que Congo ke liboso kasi soki baza kolana makambo Muzito na Fayulu bakotikala na soni parce que bana wana bakoma mapasa bakotikala ko kabona ta mokolo moko te na bité soki mutura musu ezali Monsieur Chilombo lobaka na Kabila boye soki na 2018 élection ezate Kabila pe na Congo akozala te biso pe tolobi na ye boye tozongise na maloba na ye une flèche d'aller est accompagnée d'une flèche de retour soki 2023 élection ezate Chilombo pe akozala te to signaki yango déjà tolobaki élection ou pas mais Chilombo ne piatinera plus encore les pieds au Congo pour 2023 c'est son fin de mandat mais Chilombo doivent prendre ses bagages et qu'il soit allé. On n'a pas besoin des incompétents au Congo. On n'a pas besoin
des aventuriers au Congo. On n'a pas besoin de tchakou, de perroquets qui ne parlent ce qu'ils ne savent pas au Congo. Nous avons besoin que notre pays soit plus beau qu'avant. Donc, Liboso, toyebisa bakongomani keno makambo tolukaki tozwi bonsomi mpona kozongisa mboka na biso na kombo ya kala matoni mwana mboka. Merci. Ah, bon, roi belge ndenge haki na Congo awa bato basepeli bakebetele maboko or balobaka boye mpona opréparer avenir malamu batalaka le passé obongosi na présent mpo lobi na ezala malamu. Roi belge aye na Congo esengeli toyeba nanu roi belge azali nani mpona ba congolais. Roi belge azali noko bango nde bazwaka Congo comme bien propre na bango, bien privé na bango. O Belgique ezali etongami na mbongo na biso Congo. Belgique après 1960 coloniser biso balakisi biso monoko na bango te bapie mboka na biso babomi batu na Congo bakata batu bamaboko tangu atofetaka le 4 janvier 1959 martyr de l'indépendance tofetaka batoyo obaboma na place au batonge stade de Martyrs na tangwa belge lelo roi aye na Congo esengelaki na ba congolais tokanga roi totie na prison na Congo asamba ayebisa biso Lumumba babomelaki ye nini asamba na ba bien o ba pia na Congo asamba ayebisa biso batu o bango bakata ba maboko na raison nini ya kokamwa Chilombo inconscient munene pona koluka deuxième mandat a délégué batu Sonia koyoka te ba député national na ba sénateur na bato sous le bois ba bimi na nzela ba budget mboka et bimi po ba pesa député moko $500 bato ba moto ba wewa $20 po ba yamba roi Belgique après avoir collé la Lumumba ndenge ba bomaye ba kei koyamba ye wana ezali ko cracher premièrement na iwaya héros national Lumumba. Roi Belgique avant anyata makolo na ye awa esengelaki abanda asenga ba congolais pardon na mabe o basala totiki aye to pensaki discours ya roi akobana na pardon bolimbisanga na ba art wana azongisa tamwa ndambu o bango bayiba mais roi belge na Congo asengi ni pardon asengi pesquise te a regretter kaka regret c'est-à-dire azali conscient na makambo bango basala ndeko na ngai tokotikala boye ti wapi oyo Chilombo na batu na ye baosalaki po bayamba roi belge elakisi tozali toujours na colonisation ya belge ti lelo tozali RDC République démocratique du Congo démocratie ezate bayambeli roi nini akomi na Congo asengi pardon te ake Lubumbashi aza ba minere na ye azonga mais Congo eza na pasi mbongo ebimaki bapesi ba député pour ezate na ba cité mai ezate banzela mabulu partout bakokaki te bazwa ta mbongo wana babongisa ta zandwa ba mama RDC 21e siècle Congo lokola RDC eza na marché centralité diaspora boyoka Congo RDC o Chilombo azobetela tolo na batu na ye asali bien bilan
positif tozanga marché central. Est-ce que c'est normal? Tshilombo asali soni ya ba Congolais nakoluka deuxième mandat aye bango 2016 17 18 égale 2023 te tolobaka na base oya itaga bokasazando esika wapi tokambaka ngo elongo na cordon Didier tolobaka Congolais lalaka na kanda lamuka na kanda tambolaka na kanda kanda ya Congo. C'est-à-dire ceux qui asali erreur forcing oye azoluka asala a préparer ba croix rouge parce que peuple azola lanzala libumunzala ezala na matoite Tshilombo 4 ans asali eloko moko te abengi biso roi belge mbonge bimi lisusu ba pesa ye mbonge bimi akezwa ba minéré akende nango intérêt ya yonanga papa ezali wapi bato bazo kumisa bali ba inconscient intérêt na bango eza wapi toza na intérêt ata mukete na koya ya roi belge apesi biso soki stasi moko soki ekeko moko boye o bayibaki est-ce que bayibeka moko wana preuve eza wapi ke non moko papa nde wana o bango bazwaki azongisi moko misusu ezali wapi donc ba congolais nyonso en général basepeli nango ata mukete parce que bénéfice ya ba congolais ezate au contraire aye lisusu azwa lisusu akende na yango tokokende boye ti wapi. Merci. Tshilombo ayeba ke Congo eza ba congolais 32 ans Mobutu eleka naka 18 ans ya Kabila eleka 5 ans na yepe ekoleka. Merci bien balobaka mutu abatamiyo alekio na mayele nyonso tu wana ezali politique ezali diplomatie ezali te diplomatie o Tshilombo azosala atamboli na bapays nyonso ya monde soki botundi batu na ye azosala diplomatie ezali kozala na bon terme na bavoisin peuple congolais tofongola misu avant na peso réponse ona na éclairci ba congolais o babengi diplomatie c'est-à-dire ngana yo tokomi na ba coopération oyo tokose trahir te Tshilombo atamboli na ba pays nyonso mais lelo RDC agressé pays nini oyo alobi ata un mot a soutenir Congo ezate distraction. Martin Fayulu na Adolphe Muzitu ba mirmi nyoto boyokaki ezalaki bata sous le bois bazoluka nini ndeko journaliste ba congolais ba diaspora monde ate boyoka Tshilombo azoluka batu oyo bakokabola na ye échec na mandat na ye oyo abendaki Bemba lelo Bemba ye wana za na ignocalité résultat ni na malonge eza kuna aza kuna eloko moko eza te Moïse Katumbi azalaki kuna a comprendre abimi na ye Bemba tozali ko comprendre ye azoluka a soigner cachet judiciaire na ye denga wutaki CPI kasi nakoluka ko soigner cachet judiciaire na ye azo trahir ba congolais guerre na este na Kisangani territoire na ye Équateur esika wapi armée rwandais ougandais babunda guerre ya 6 jours eza na cimetière mobimba kuna komba cimetière wana cimetière de 6 jours o bakunda bat na chopo mais atikali ata mukolo moko te abimisa peuple batune ya MLC na nzela batambola pona guerre ya 6 jours atikali ata mukolo moko te abimisa batu na nzela pona ndenge ba rwandais bazoboma biso mais a osé koloba a matisi tonalité ya kobimisa ba congolais to yamba roi belge yali inconscience o bazosala na cupidité
ya koluka mbongo na ba poche na bango ba trahi peuple congolais ezali pasi. Adolphe Muzitu na Martin Fayulu bazali à bon terme. Soki Adolphe Muzitu alongo na Lamuka a déposer bâton ya commandement. Yenda za na bâton on a pour 6 mois. Jusque là, ata ba mirmire leki na ba télévision na ba nini. Eli koloba te que non alongo na Lamuka. Kolonga po alongo na Lamuka soki aye a déposer bâton ya commandement. Alobi ke nga na tiki Lamuka na sali chemin na ngai mususu parlando tokoloba ke non Adolphe Muzitu alongo na Lamuka. Ata ba mirmire ngambo ba voisin bazoluka ndenge babenda bemba babenda ki Moïse ba matungulu histoire la bonne dans nini et kenda kaka boye na mai baluka bato bakokabona bango souffrance bakokabona bango échec ya 2023 oyo Adolphe aza très bien na Martin Fayulu Lamuka ezali libanga na des leaders oyo bazali ko kamba Lamuka Adolphe Muzitu na président eli Martin Fayulu baza mutumako. Ok, mon message est que tout le monde a flou dans ma élection. L'élection, tu évites ce que vous allez l'élection est flou. Et puis, gratuité, c'est le mec qui a continué à rater. Gratuité, c'est le mec qui a continué à rater. Donc, moi, ils ont recouvert. Ma paix mati. Ce que changer monnaie. Changer monnaie. Ma peso mata. Biloko ezo mata. Toujours musuto osutuka boye. To sutuka boye makambo comme difficile na mboka. Donc tozo baté. Ozo koka makambo te. Biloko ezo mata c'est comme mata. Transport et mata comme 2000 francs. Donc makambo ba élection peut tozo mona flou. Ozo koka makambo te. Lobela biso so ba élection ko zalate. Démissionner na yo. Démissionner. Ce que vous avez papa n'a pas pouvoir, agir pouvoir na butu tango bilo rekiti. Mais il agir pouvoir na butu bilo remati. Yango ana ya kokamwa vraiment. Ouais, pesi biso ba congolais passe. Roi belge aye ana kati mboka oyo. Basala biso mabe belé. D'abord, avant qu'il t'a même à la Congo, il faut que Senga biso déjà pardon. Et puis tant que na kati mboka oyo, il faut que marché bamboke belo ke bakisanga noke wapi. Atikali ko tambola tamboka mote ba mememba mona katanga. Place biloko ba produit ba minéraux zali. Pozo nzungu na biso diamant chilombo pesie aso akende na yango. Donc ye chilombo musane. Donc makambo ezanga tina ye aso kumisa yango. Kobeta ba musicien ba concert biloko mo ezanga tina un président sans charisme, un président incompétent, un président aso revendiquer que batuna este butu tongo mo ikokufa papa bana azala so ba obeta bana na soka ye il faut silika fazongisa. Pourquoi ba Rwandais ba okata biso mutu yo papa ozana ozotala olinga bo solo to négocier ni yo bomelinga bana. Et là on y est solo. Le bateau banga. Sozo bango pesi biso makasi biso toketo bundi na biso ba congolais to longi ba rwandais après to zongi na biso. Ya oloba mingi yango wana na lobi. Te ya liboso. Et là yo salanga passe o ya komona ma maison likana mboka. En tout cas bana mbota wana na mona ba mikonzi baleki. Amoni Mobutu ti ba kabila oyo. Atu ma msusu esala na mboka na biso na mona nguti. Ne ba te mo continue biso oyo. Soit disant soki est-ce que zoye bato zoye bati ba maison likana na mboka. Oui bien sûr roi ye. Bango baba noko na biso ba konibisa biso soit disant. Mais ya ko ya sa ko senga bolimbisi. Oyo ba sala na mboka otande batiki mboka kao. Na monoko na bango pamba alakisa biso te. Ba kenda ba bomela biso ba mfumuki mbangu. Ba mama kimpavita. Ba koko na biso lumumba bakufa. Ayebo ni lilo ba moko. En plus nako kita mkola kakama ko tsaka
500 militaires na kati ya Rwanda. Babomi batu, babomi babomi na ba bombarder ba hélicoptère. Oui, hélicoptère. Banana ye roi. Alobi ni message na guerre wana. Betina yende kona ya Chilombo. Ni message pour la guerre wana. C'est venu donc on va y aller sur théâtre na mboka auto ndegedi. Faut tu comprendre que soit que mboka Chilombo makati mboka ekomi eza ekomi ya ye. Toyemta bana mboka oyo. Alors en tout cas, il y a un MCA à sa bataille dans ça là. Ah bon, c'est sur l'élection. Élection la biso organisée on peut biso to yebi. Na élection, magui o bon ba ko ça là. Ba yebi ba nga ko bon sambo te ba lo ba ke to yebi ndenge to le kaka. Si tu comprends di bango, ba ça là on de ba le kaka mais biso to lobi. Élection suka on va fantir dès 2023. 2023, soki nzamba kitaka mo ko nzamba ko kita. Po to mo na mboka eza ya mutu moko te. Mboka oyo ezali pour la Congolais nyonso, il faut pas se trouver tel est le vie social ndenge komi. Au lieu li ba 500 fois rotonda te na bébé so pesa li ba 500 a kotonda roté. Transport banana bota manana mona te transport lelo baba na robelo en dollar. Tozo kende wapi papa. To comprendre na yo niveau na ndenge ezali démissionner na yo. En tout cas au kokino makamute pour longo na kamwa onera démissionner ozu kama mbongo oyo papa. Abunaki buna soki kama kibo considérer yo soki kama mbongo wana longwa na yo comme ça to luka mutabwania akota wana biso posa biso ezali lo to perdre mutu ya papa Tshisekedi to ebite soki abono raisonner ni na mboka oyo alors to jamais to ko perdre mutu ya Fayulu photo cha papa wana to ebaki azo ba raisonner ni na mboka oyo jamais to ko cha individu mo boyo oyo ba yebo na mboka azo makama ko sala hako sala te oyo ko sala te azo sala. Babingsi batu na stade kopesa ba 10 000 pour ba soutenir bango na ba stade. Belgique yi kopesa ba 20 000 ba 30 000 pour Belgique mona ke ana batu. Tala mboka Marseille central. Ville na biso ya Kinshasa to na Marseille central. Zanu bana babuka ata zelo ata briki et kotana noté. Alors et l'autre solo ba ke papa to mo idée ke niveau na yo démissionner. Avant que tu aies une maponami, démissionner. Soit que organiser une élection, il y a bien propre. On a honneur. Na souci wana mwana papa no abunda mingi na mboka o amutu moko donki na ebité ata papa no so la muki akokufa su pour la deuxième fois moni elongi nao dona passe na mawa to ebiso su ke bakamba yokana na kakame ba yokana makambu ya bandaku na ye mboka so so ayokana makamba Kongo te Kongo eza Chilombo te Kongo eza ya ba Congolais bande ko baso kufa jour au jour lelo kakame lelo ko molo bana Kongo yawa kakama mutako loba na mboka oyo banda so bafana na kimia ba kufa na nzala pasi nanu na mboka anteta kakame a bomba bango lisusu alors tu ebise ke ko yoka no ba yokana bandaku na yela bambongo na yibi atiko ko yoka na pona makaba ba bien Kongo bon ya liboso so ngolo bana ya ba diaspora na kama soki président Eli Martin Fayulu so pesi mbela ke mukolo to mana ba bala batapoto balala ba diaspora ya poto bana na fodi site baloba lisusu te bon c'est un traité qu'on ndeko so congolais ndeko oui biso tout le to ba ke ndeko so congolais asa la pouvoir to za la peut-être malamu to modi ke lo mo hotelo lo changer kutu ya le kana mutu asala ka wana so étranger alors soki boyo kimbela biso nyoso mukolo dati wana photo bimaka bana na Belgique si na France na Angleterre, les États-Unis, tous les Congolais basali, il faut pas bimaka. Les trois biso tout bimaka. Bon bimaka tout petit charge awa. Bino ko ba la chose que la musique ba mutu moko ba groupe no bimaka bimaka tout. Elo ngana bisi bango ya ngwana banana food ici tous les pays ba Congolais basali. Et l'Afrique ba ngola, ba on peut faut ba bimaka. To bundela mboka, botika mboka yango moko. Biso to zonyo ko ba mboka oyo. Ba tata na mama bazawa te. Na ba leki na bino bazawa te na ba yala bino. Tela poko mboka eza na passe mboka eza na batama yele te lo mboka yana batute. Alors parce que so charge na biso ka te. So ba lobi ke président Eli, so ka lobi to bima tete boy. Faut to bima biso nyonso. Mukile mo na pela ke wi ba Congolais en tout cas bazana kanda ya mboka oyo. Po makambo yo sala. Eza mana mboka yango te. To senge ba binele en tout cas ba so élection. To voter mutu oyo biso to lingi. Ba ya so élection oyo ko bamba te. Mboka ke na kokufa. Asuika bo. Message na pesi pour Martin Fayulu merci. On a organisé l'élection 2023 Zala. Maintenant le pour la FARDC. Quand on parle de FARDC à l'époque, la guerre Boumamo Wasso na Boumana Nathanaël qui est chef d'état-major de Boumamo Wasso. Mobutu a commandé Boumamo Wasso
asisa guerre ici la té a changé général Mayele muta asisa guerre wana chef d'état-major ba ko changer ba technicien bazali pour asisa guerre wana ce sont des techniciens ba muza ba techniciens Rwanda est un petit pays tout le Rwanda Ouganda c'est un petit pays ba ko sera aide para biso té to ko sera aide para Angola ba senga biso aide ba o bazala ba dirige ba faire des ba dirige Angola na onita ce sont des Congolais vous venez mais faire des saisons qui doivent faire des saisons comme fouti jusqu'à maintenant pour organiser pour cette guerre dans la général ben individu même dans la police autant Congolais na Congolais ba yebanaka étranger ba fiti ba côté belé et on allait ngwango message nga na zo pesa pona radio malobi ke déjà dans un retard à 8 mois retard à 8 mois na zemi mois si na yo ou bien ça pona ba Congolais to yo makamba retard wana exact 2023 élection fait salama après ndenge nani roi yena Congo iloko mowa mimi biso na Congo exact tozo souffrir lipemati nguba kutu koloba na hotel mungu akoloba to biloko nyonso mati siko to kende wapi omemeli biso roi belge na Congo kwa sala biso ni bien senga biso pardon ozui olongoli awa akel bumbasi papa to lobi soki ozo kokate démission de senga démission sani okende na otia muto aza capable ya ko diriger Congo to lingi te makila na Congo etanga to boyi na biso makambo et là après to lobi ke marche biso dozo sala pour la Rwandais. Dozo sala pour la Rwandais place ba Rwandais ba kozala. Photo boma sangwe tambala mukili mobimba na mboka na biso to boyi ba Rwandais. Bakoza soute parce que ba banda biso banda kala tisiko. Ni ba militaire congolais bazo kenti na frontière. Ba sala massacre mais yo moko président ozo bisa bango ba réguler le sous pona nini. Pona nini? Yo mona mutu wapi ndogo azobo mabana na yo oko coopérer na ye pona nini makambo négociation na Rwanda to linyango suti ya kolobeza système bon message toujours pesara to lancer vraiment ngana ozongara mingi pa ba congolais vraiment to mitala non ni toza totala pe ba age toza nango toza na posa premièrement nanu Congo na biso mono ba congolais état que jeunesse il faut tous allons unis to bunda pour la mboka po eloko yo chaque fois to lo belango mettre fois to lo belango ngai pour la ngai chilombo si mo na posa tika mais batata o baza pepe na ye ne ba mbuyaka ye chilombo salama yele tala muninga kabila ayibi mona simi na ngote aka fa na ye yo peso yibi ekoki rotika na yo ekoki na yo po makambo ezo salama oyo ba o basala est bazaba ndeko na biso ba congolais ba makila na biso ba pays le roi ba Rwanda ekoza ba pays ko bundisa biso te libabe nyonso ezolanda tina bale tina bitumba na nyonso ba batir biso faiblesse vraiment essayer to baye to lembi to baye vraiment yango to senga na bino bozana bana bozana famille obe bozala biso rendez-vous na biso na bino atala lufelu atala ba cimetière atala bisikelo to ando okende merci oh papa journaliste moi na mboka to défendre mboka na so Congo to lobaka tangu nyoso chamutu chanzambi kwa kabikoza koza chilombo elo côté pas so peuple congolais comprendre donc roi belge aye wana ata mboko na bo mboka oyo c'est roi belge bazuba sali tout ba bo malumumba bazubi ki konasa mboka bakenda ngo après le loke yamba roi belge aye congolais zala mayeli ko za zoba te pona mboka Congo mabe na biso babota biso awa to kufa awa to tikala awa chilombo ko sa biso te omoni yo ngaba ko zelo côté kabila za ki soldat armé na nyoso mais ça qui pression peuple congolais a sedaki et bongo yo comprendre roi belge vota raté ay ko za mbongo na de cantine ya diamant kende nango akeba ndundu te ba Congo te kengete aweli côté diamant zo bima minéré ayiba akende nango oya roi belge opesa kimia ta Congo gaga mena mbuyete akoti ba soldat be ata mboko ya chene ba teni après so ni roi belge opesa ata mboko peuple Congo za maeli tana kanda chilombo oyibi mbongo ebele zwa liana mos nona banana mais tika pour faire 2023 peuple pour na mutu ya lingi soko forcé
Mobutu akimaki adelaka famille lele sila Pedra nyonso tobi yo famille ezala malamu tika pouvoir ninga kimia pepe Congolais pona mutu ya lingi to développer vie na biso ta mboka Congo ya bakoko batikela biso ko fonctionner ko yoka sonne balinga na hotel na simano ba yo pression yo chamanda sala boy papa ko ka sonité papa cédé yo baté pepe lingi ngai te bozelo ko la bino bo pesa mutu yo bolingi na suki wana message nange ezali nazobisa ndeko Chilombo na ndeko na Ekadima bajie bazosala na sito yebaki yango ezala balobi retard ya 8 mois eza na élection so etali biso te biso toyebi 2023 tokene élection parce que Chilombo a trahir peuple congolais tokanisaki akosala mwa solution nzoka ta azaki ndoki plus que Kabila abomi peuple congolais a corrompre majorité kosomela bango bamituka cher azozanga kotongela peuple congolais ata boulangerie basombali para moins cher toyini yo Chilombo kende twana posa to cha mokonzo azana susa ba congolais makila ba congolais tanga lisusu te po to vivre le kola bamboka no so vivaka na mokili message nanga ya mwana